Tukenanda kwa Nzambi, basali culte nalbi bon lwalaki kulelanga lelo yo ngai oyo nalingi lelo lobimisa yango wana lwalaki kubimuko tout le temps oh papa bakulela yo kuna tango na yawa lulela tete na mona comme ça nakuyeba solo ke lwalaki kule mokolo esengo bakulelaka te nalbi bon ça va. Tolali na Brazzaville na tongo bali kukamata biso tukena maya na poko na Pointe-Noire tulengi tubima tumoni message mususu aye albino lokenda tango te lokenda kutraîner parce que avion eyalaki en panne na weso elongolaki na voyage metango akendaki kuna na voyage akendaki kokamata pane kuna bekolanda bamécanicien na Brazzaville po bakenda korepare avion lomoni avion bato balaki kulela ngai ntango bakopesa ngai avion esi tombe en panne tokomi na vers 10h30 11h ale bekobenga biso avait réparé tokei pilote na ye mécanicien bakodiscute soko tokei tozwi pane na nzela elle m'a passé l'avion, je vois que babongisi yango malamu te tira balala lobi dimanche bakenda na Pointe-Noire ngana sikukota na avion na vwandi sikawa lelo bake nalibinga na boyi oyi remettre tout le temps makambo avion nga na boyi tokendaka eh bien le mécanicien arrive voilà ye mutu délégation tukuconduire ye moko alobi tokende tikaka tokende eh bien toke tosali vol moko ya bizarre na bato balaki na kati ya avion kadiaka lisolo eyali te moto alobadiaka likambo eyali te bango nyonso bakakanisa kaka ke tukenda kumona likambo kuna tukendaka me tata Nzambe akolalaka te tokumi na Pointe-Noire baye kuyamba biso wana yali vraiment Pointe-Noire babengaka nga mpona kenda kotia couleur ya pembe tomoni makambo na Pointe-Noire na dimanche basalaki biso théâtre basali biso ya bandoki alors natuni j'ai dit mais pourquoi bakosala théâtre ya bandoki yo mokonzi na bango osi oye eh bien
Ngandoki is eh bien basali ba grimace na bango wana te basilisi na telemi nake kolobisa bango nalobi ke esepelisi ngai te oyo adi recevoir mutu te lobengi nga kubenga lotindi badelegation na Kinshasa mpo baya kolanda nga nalobi ntango ekoki te ntango ekokaki yango lelo nakomi na mboka na bino. Alors ekomonisaka makambo mingi ya na bino. Bon, culte esili nalobi tosala sinsani bango kuna le dimanche soko basali 100,000 mosolo mingi nalobi na bango ke ngai avana kite Kinshasa boyo bayaka kosala sinsani epai na ngai soko bapesi ngai 100 francs nakoboya yango me oyo 100 oyo lopesi ekoki na ngai te ale ake balobani ale bazongi sinsani nalobi bonga na kusimbila bino sani ntango eh bien tosali sinsani te je crois 6 heures tozwi 1,57,500 francs CFA. Nalobi bino lolobaki lwana mosolo te. Million elongoli wapi? Eh bien, on a invité directement les jeunes pour Moussala pour mardi. Tout le monde en a bango, tout ça la sinsani à les jeunes. Partout, Moussala la sinsani à les jeunes, parce que bango on a un ngongwa. Donc, tout ça le mardi, tout ça dit sinsani, eh bien, les jeunes ont donné 850 000. Alors, nalobi bon, nalimbisi bino luyaki kutala nga na bankuyu na bino na babiloko ya bino nyonso to wana kasi namoni ke lwa na volonté sika wana kosenga bino volonté lwadi na babiloko ebele wana Pointe Noire. Nalobi tokoloba ngo na nsima parce nalingi toyoka na biso na bino ntango nakolongola na Pointe Noire nakenda na sango malamu na kati ya Brazzaville na kati ya Kinshasa. Eh bien, tosali nyonso tu ekoki bamama nde eseki bamama lozwaki bamama natindi mama nabi mama al kenda na bango esika moko mpo bayeba motindi tokosalaka sinsani bamama bapesaki 283 000. Nalobi oyo bamama eseki bajene toboli bino 4 fois 3 fois esili basali biso soirée ya malamu
invité ami surtout tout côté kuna eh bien yaki sengo mingi ballet solo etc. Allez, invité Baké avant 1h du matin. Totikali kuna bien abimi libanda siga ba pasteur banan bavanda ke natala dikola mur kuna kabambia nyoka na mutu misato me misarake kutala ngai natadi na pointe noire kaka vraiment na bengi ba tata foko banane ba pasteur balaki na ngai nalbi lotala la colonne entre wana lotala ndelo kumona likambo yalikuna bali kusekisa ngai batali tukumone loko te ye pe ale akitisi mutu na ye alingi akenda nalobi no kokenda te zila nanu wana zila nanu wana. Alors atongoli lisusu mutu mais misu na ye yadi far namoni na kati ya biso mutu akomona bango alidaka te nalobi bon kenda na ye soko yaki mpo osala misere na kati awa oyo ngomba yangana ya tata Simoki Mbangu alinga mutumuli te soko lutumuli ye makambo koyalawa loye pwa na ngai pwa loya kumeka ngai soko nali capable ya kusimba bino ngai oyo ndako na ngai yangu wana nakulalaka kuna na butu nalingi loya kuna tuka kusolola na bitu nango batata makambo yali mingi mokili bebi kubeba vraiment kubeba natali nalaki tellement fatigué et batu nalbi non nabengi tata André Foko na to de doigt nalbi nous s'occuper na batu balingi kukonfese eh bien na koti na bango na ndako tobongisi yo surtout parce que noki be kokolo di koko alors ça ne va pas nalobi ale ntango lokende eh bien nalobela bino awa barose christien baali bafranmason baali bandoki baali kasi na Pointe Noire je ne sais pas moyen kutanga bango yali te eh bien baoyo kaka ya Lingomba babandi kuya yotala bafikula mutindu na mutindu bastatuette ya mutindu na mutindu otali yango bamosusu bakomande yango na Japon bamosusu na Chine
ya mosusu na Paris. Alors natuni bango mais oyo alaki na oyo ya Chine nalobi olukaki nini na Chine balobaki soko nazwi magie wana na le plus riche ya Pointe Noire. Kasi lelo nakumona ki richesse na nge wapi yango richesse na yo bapesi yango wana naye kuzongisa biloko yango parce namoni ya ditina te. Bon oyo japonais aye omokonzi ya biso alaki awa alwi na biso lokeba mutu moko akuya awa akoya mpo akuderange bino. Donc ntango balaki kuya na nkamba mpo akoluka nga na traverse bakomelaki deja mokonzi na bango ke tusi kubenga Fuma Kimbangisi akuya awa ye mwana tata Simon Kimbangu akuya kulobisa biso moke awa balobi loyala zoba te soko lolandi bango richesse oso to balingaki kopesa bino lokozwa yango liaka te nzela nyonso tu ekobonga. Eh bien le mal baye kopesa biso babiloko yango on a rempli une grande malle. Batir bachaîne babage babiloko motindu na motindu bati yango kuna. Sanduku etundi tokamati sanduku mokedi aka bapesi ale bati babiloko kuna sanduku wana pe etondi ale baye kokamata sac. Eh bien baye kopesa babindoki na bino ya kweke nayebi yango te mais baye kopesa yango bati nyonso tu na kati ya sac wana. Mais soko tukontinuaki 2 jours kuna nayebi te kana naluwaki avion mobimba po biloko eyali matata mingi okenda kubotela biloko angana okebaka mais nalwi wana eloko te aye nango tubongisi yango ale. Le vendredi, tu côté avion. Tu côté avion, c'est 45 minutes. Tu communes à Brazzaville. Eh bien, batata na ba mama, so tu sengi bino, lolo sa basapatu, bagage yana bino lotikango de côté loyeba ke motif eyali losala makasi sika tokomi na ntango so tosali makasi te tomonisi bolingo na biso te na tata Nzambe mpasi kaka ya na biso. Mais bato Pointe Noire bakolela il faut najonga nalobi nadi na voyage anga mosusu soko nalongoli na voyage wana nakoya kotala bino. Sinon ya bango yali
bakubomba na kate ngana di franc-maçon ngana di rose chrétien biloko yango ozwaki yango pwani me yali kaka bato ya libanda te bandimi ya kimbangisi bana kati bango mutu bayaya kumonisa ngai papa tusalira mpamba te parce tukumona ke toya na lingomba mobimba ya kutunga alors moyen ya na biso te yango wana tosengi bachance natuni yo tosalaki sinsani combien d'argent vous avez donné? Oh, naraki neloko yaka te napesaki 20 francs. J'ai dit mais vraiment eloko ke musika na Japon kwe okenda kuluka bonheur alors sikawa oya kopesa na sinsani yo lubi olingi obongisa lingomba na 20 francs. J'ai dit nakoka bino te ekumonisa ke luyadi nano trop loin bokania na kati na bino te nini te surtout bino bakimbangisi lukumonisa nga soni bato ya mokili bali awa lukumona baya kotala bino na kati ya bino ale etumba esi ebimi nalobi nga naboyi makambo wana vanda malamu lusala yo surtout malamu nalobi baninga na bino na Paris toya na lingomba na kati ya Paris ntango bazairwa epai bakongolais epai alors soko makambo ekokani te ale babulani makofi na kati ya ndako Nzambe alors bamindele bakoya kutala bango olingomba tukendaki kutala yango na Kisasa bato motema malamu kasi awa bato bakubunda asimbi nzela ake nalobi luya na nyongo lokofuta nyongo wana après il faut lufuta yango kana lufuti te pasi ya na bino yango wana tolongo na Pointe Noire sinon bayambi biso malamu oyo bayalaki kopromete ke baya komonisa ngai oyo bali capable ya kosala namonaki bango te namonisi bango ndako yango wana porte mosusu te porte wana soko lolingi loya kopesa ngai kosala visite loya donc tolongoli kuna na aéroport bamosusu babandi kulela oke trop vite wanda wambamba tukuluwe avion mpoa ozonga na Brazzaville lobi kasi lelo yadi trop tozedi programme na ngai isi esili lelo yo tika na zonga na Brazzaville parce dimanche papa Fumalongo akenda na Angola akojonga na Kisasa akoya kokamatanga na Brazzaville donc maya kuprolonge daka mikolo wa yadi donc bino surtout bino bato ya soirée spirituelle lwana devoir ya monene loke kolia kona yali mpo na bino moko te il faut
bango surtout balia boliango na bino sikamoko. Lomoni mosala yadi trop. Lobi nakendeka kutala papa Fumalongo mawa isalaki ngai. Asi akondi lokola nini. Alors albina albi papa Kulutu. Tangu na ye kukamata yo na Brazzaville namonaki ye walaki nzutu bien. Nalbine c'est vrai papa depuis nakendaki na Brazza nake na Pointe Noire na jongi baningisaki ngai te bato kisasa mutu bakuningisaka ngai. Donc batata na bamama mokolo mosusu tokosolola soirée spirituelle loyeba ke eyali mutu asasukuli elamba na ye na savon ya pamba eyali mutindo mosusu oyo asukuli elamba na ye na savon omo eyali yaka mutindo mosusu. Yango wana mbote na kusenga bino nyonso tu luse prepare makambo yali ebele na nzela oyo tokokende. Lubongisa mitima na bino tokusenga bino makambo misato wana yali pamba te. Bénéfice lokomona na yango. Donc losala makasi tomonisa biso yali bana Nzambe mosala yo surtout tokutumisa bino yali po bonheur na bino toyala bana ya botosi. Toyala bana ya botosi soko toyali bana botosi makambo yo surtout eyala très bien. Kasi kana toyali bana botosi te mabe. Okoka kuluba te yo mwana botosi alors que okumonaka moninga na yo jua parce que ya kupata kitoko ya yo basumbilaka elamba kitoko te. Wana yadi dikunya diako si okotisi na motema na yo mabe wana. Tolingana bolingo ya solo bino na bukama na lubilaki binango chaque fois na kulubisa bino na lubilu pesa exemple. Tokupesa exemple na makambo yoso tu bizali na bino kupwana na baninga na bino il faut loyala bana epa yoso tu lolobi tuyali bamwinda. Mwinda okokena kukwea na dibulu te parce que wana mwinda na yo sika dibulu yali okokima dibulu. Comme bapesi biso moyen ya kumwana na bino liaka nde toya kokutana awa nalobisa bino moke wana ya lisolo ya famille. Naya kokotela bino wa parce que pare so lozwaki na nsima na nga namoni yango esengo te namoni babrike losali awa c'est très bien mais loyebi combien de temps nali absent hein? Dans 2 mois lelo loyala na mission tutala mosala lokosala. Et vendredi bakoyaka lisusu te. Vendredi biso batambusi moyen te topona baninga na biso batambusi bandimi awa. Pour biso na chaque vendredi na mercredi nous allons toujours na soirée tokoma soir. Oui mais topona baninga oyo ba seconde biso batambusi bandimi. Nakoyawa vendredi prochain.
nakoya kotala bino bandimi batikilaka bino bato awa po basalisa bino na mabonde na makambo nyonso tu kasi namoni ke lokomi koya baparesseux na boyi na matadi lusepelaki ingeta asali bino malamu pourtant kuna yalaki na kati yadi ville ya monene te ville ya moke kasi il faut loyala na conscience que bango nyonso tu balaki conscient ya mosala bakosala yango wana bavandisi bino malamu gouverneur sikawa ayebi lingomba asa aleki na nkamba donc oyo alaki kuna liboso apromete ti ale nakanisaki ya kovanda 50 ans kuna na Matadi kasi ale bachange donc tokomeka kosala makambo oyo ekoki pa toyali na kabambe ya mission ya kopesa kolonga baninga na biso ata ali na libanda akoya kokotela bino namoni esengo parce baninga na biso ya katolike bakoti awa ya nzambi malamu naoki bakoti awa tukenda kaka wana mosala bapesi biso soko na libanda tukopesa exemple malamu bien tata nzambi akofungulela biso nzela mais il faut luvanda bamodele mosala nyonso tu lokosala nini nyonso tu bien lumonisaka loya bandimi ya tata Simon Kimbangu bino bato loya na mwinda balukaka esika mwinde eyali na esika mwinde eyali te balinga esika molili te tika bayela bino bakoti awa na mosala na nini nyonso tu lomonisa bango exemple ke bakoti nzela mabe te baye kokota na nzela malamu tokani bamama donc nakotika bino 10 minutes tata pasteur akokontinue mais je reviens.